Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote, mbote, mingi na bine stuba ibunga maman Eliane ni. Tunapisi mino ba mbote, ba ebo, abarizenu, ma vimpi. Malukai moyo, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va, tout va bien. Nangolu yanzambe, nzambe amazo ba television. Kimi ezali bongo bino na côté na bino bolamuki ndenge ninde na ba toujours que kolala kolamuka eza habitude te. Kolala kolamuka eza habitude te. Ko passer journée eza habitude te. Ko bima ko zonga eza kalika mangolu grâce ya nzambe. Soki nzambe asali ngolu wana yazela kaka eloko moya muke reconnaissance gratitude na biso ya onde sala ka nzambe sengo. Pourquoi? Parce que l'or et l'argent lui appartient. Nyonso eza yeto zali ko kopesa ete to pese kaka. Merci. Merci mingi na bino surtout ba bolinga maman Eliane tu. Bino ba bosepela kana maman Eliane tu. Bino ba bosepela kana ba émission on a sala kabino na pesi bino matondo accent sana toi Saki Dila. Voilà, merci beaucoup na bande konanga. Ndeko soza mbana liboso kutana na kosenga na yo o s'abonner na Eliane Nitu TV. Après avoir ko s'abonner ou activer cloche de notification pour qu'on soit notifié à chaque fois que émission est-ce que kota na kati ya chaîne na biso. Awa na Eliane Nitu TV ko sanuer te parce que to sala kama kambu ebele na Eliane Nitu TV. To sala ba émission le ko ndeko zo mon émission boye télé réalité ezala na Eliane Nitu TV. Awa ko kota la télé réalité ba émission culinaire ezali ba vlog pe ezalaka. Alors on a conseillé na s'abonner, si on s'abonner ou activer cloche de notification pour qu'on soit notifié à chaque fois émission que koto sa nini. O comment na yango ceux qui posent pe émission ko zanga kate ko partager na bande ko mususu o ba ebi chaîne na biso te bango pe basa nini ba ko kakoyeba chaîne na biso mais mingi na ba question za mutakanda ko tala ngai te pour ko sepana na ngai te. C'est pourquoi mutakanda kotala ngate po sepeno na ngaite somo koza fanatique révolté kotala ngaite somo kwa muta motema bololo kotala ngaite somo muta aketo o muta motema likundu kotala ngaite po okosepela na yo na ngaite kotala te kotala na boka tama lokwa mama Denise ola na boka tama lokwa la mwa chika bande ko na sepelaka mingi siki muto tele émission ngo zumwa quelque chose sala nga malamu komona bala nde babengaka na bino bana babengaka mingi ya bandeko na ngai bankola na ngapi babengaka bana babengaka mingi mama lelo sona komosala boza pona talaki yo mama sona osala boza pona yo mama sona osala boza pona yo mais eloko to sona tongo lelo nde na ba toujours émission ça pour le mariage mais mingi to chaka sana bana basi ko préparer bana basi na mabala bana mibali to préparer bango penza te na mabala eza rare papa vana na mwana mobala banda ko biseke tala na libala ezaka boza très rare eloko na osona bino na yebiki ko sala bino pasi makasi bande ko fama boyoka motema pasi surtout ba mama boyoka papa pe o azana motema papa pe akoyoka kaka motema pasi na likambo tozoki ndio ko solo la ngai na bino eza na mwana nga moko abengi nga vraiment na kolela nga lobi nini mama nga bino boyebi nga na lobaka na nga ke lipeka na nga ezali soza na posa kolela na pimelaka moto épaule na nga ete na pimelaka moto lipeka na nga ete soza na posa kotia moto na lipeka na ngo lela na tikaka na nga lipeka na nga lela na pimelaka moto te lipeka na nga pimelaka moto te mwana nga moko abengi nga walelo azolela na kalmi na mwana bi mwana tika na kolela poso kozola to osolola te tika kola poto koka kosolola mona ebisinga lobi maman Eliane ko vanda boye na libala ndenge na vandi eza ba conseil o toyo kaka mama Nitu azana nga ana France abina za ana France ça fait 14 ans depuis naza ana France mère de 3 enfants moi nanga oya mwasi alobi nanga que maman Eliane ndenge nazali awa mama mutu atindanga na poto touta na famille na biso ya bozangi o jiba yemba basusuli boso ya kolinga moto batunaka de quelle famille es-tu ai biso famille ezanga titre nanya kolinga biso ningi baboya bango sebongo plus moloba ai biso to utana malweka nanya kolinga biso tika to kosa so nzambe binada majibe mpiana nzemo ngwe kimi ngai nani ngaso bilika bonze mo pe ye penza seigneur
Aïe biso famille, aïe biso touta na malweka. Bon, s'il vous plaît, ceux qui mutakanisi maloba wana, komelanga ngo kaka na commentaire komelanga po ezonga. Po mona ngo bisinga le maman Eliane. Oh jiba yemba. Biso touta na malweka famille ezanga titre na kolinga biso. Alabi mama toza banoyo tokufela papa. Mama na biso sali boye. Mwana zo bazolela. Mama na biso anyokwami mama. Papa kufakala mama anyokwama. Lokola papa tikaki lopango mama tiki ndamba lopango mama nitu. Ponga na koko ya poto mama na moni passe pona kuma na mboka poto. Aza ça fait il y a de cela 14 ans depuis aza na France. Koko makomi poto azalaki na ye na foyer ndenge zalaka kaka boye bitango to yaka ndenge zalaka. Akutani na tonton, un bon tonton na akutana ki mobali. Mobali alongoli na foyer, mobali aina ye epai na ye na ndako. Balingana ki, kolingana penza tango akumbi mukumba komi na bebe na kati ya libumu. Mobali akaya déclarer mwana pour que akoka kozwa mukanda. Esalamaki pe bongo, azwi pe mukanda, bazo vanda pe. Mobali ayebi mama mwasi te. Mwasi pe ayebi mama mobali te parce que ba parents nyonso baza pi baza na Congo. Mwana mwasi oyo alobi mama bango tekaka ndambo lopango po permettre ya poto parce que aza mwana liboso ya libota na bango babotama 5. A mwana liboso ya famille. Mama bisaki baleki te yaya na bino akende baleki babi yaya kende po yaya sa nini yaya asunga biso. Yango mwana yaki na poto na nzela na yaya kokutana na mobali oyo. Mobali alongoli na foyer bakoma vanda na ndako mobali akumbi pe mukumba bebe na libumu mobali a déclarer pe mwana na ko déclarer mwana mwasi pa zu mukanda ba continuer toujours ko vanda lokola ba parents bana Kinshasa mwasi mobali tindi lettre kuna na famille bakende ko sani ni ko bala mwasi ba parents ya mobali pe baza na Congo mobali awaza na bandiko ni kasi mwana biso oyo mwasi oyo aza awa pa na biso na France aza ka yemoko ko bunda kaninge zalaka ko bunda azole kimoko atinda na Angola pole kwa kwa to boyi makamba voyage ningeza leki aumeli na Angola lokwa pe mwa sekepe ko mitanda kuna lelo kumina bana mibale na Angola mususu atinda kipo yake detata abininga zana mususu akangama na mboko wapi na Grèce soki na Grèce leki mususu akangama kuna mama tikala na bana mibale abunda kaka pona bande kona ina pona mama na ye parce que mama tekanda mwa lopango poye ako ya poto. Alors alobi eloko oyo tungisi oyo zako tungisa ye mingi alobi mama lokwa mobali apesa ngai mukanda na sima ya mwana apesa ngai mukanda ngala koma lokola serpillère na ye na koma lokola serpillère mama ko finga soki mobali abandi ko finga ngai mama na tuni mama oyebi ke zuzi malamu yo kamato mibale siko mobali afinga kayo po osali ye nini bola mukaka na tongo mobali bandi ko finga yo abi mama ezaka teke to la muki na tongo abanda ko finga soki ameli masanga kabo pouf ko swana ebandi soki ta musalo bio lamba madesu nabi okay na kolamba madesu ngala loba lamba madesu bo kolamba na kolamba madesu na ndako te il faut que ndoso mabi mama mobali a traumatisé ngai. Soko le bili kamwa de suite il faut exécuter mais ngai sikoyo mama natali na reconnaissance ya komona ke mobali oyo grâce na ye na déjà lelo nazana mukanda bana na bima kongo na nazonga ta mukolo moko te na mwa ke grâce na yango na mukanda bana penenge na botaki mama mbula mwana bana boni misato epesinga temps ya kokende musala te esali ke nazo vana nazo bokola bana siko soki pe na lobi bana pe basi bakoli na bango nakende pe musala ngoza mongo po bando sala nini po bando tina mongo na famille na bino yoko muta pasi libota ya pasi yo kanise no aussi sa pasi ya famille na bino abi mama tango na zolo banoke na tindale kimoko ke na Angola musu akangami kuna kaka na ba mayela mbongo mike na zozo mwa likelemba balikelemba wako lia pe mbongo ebele te mama mwa likelemba nele mwa 1500 na bombi soko na lie mwa 1000 na bombi nde permettre na tinda leki moko wa kendeki Angola na leki moko akangami na 5 ye ayeba na sala ki ngona ndenge ya maele pona mona ki mobali onaza na ye oyo
afinga kanga boye na ta te sanke ya yeba nde na sala makambo wana. Alors mama na yebi soka mobali ya Meli aye na ndako ya mama na yo ba mama na yo boye famille pasi bana kisenso famille babola soki na balaki yo te so na pese ko mukanda te yo nga kosa mutu na miso abatu yo tala mwana pasi oyo alobi mama kofinga nga mwana pasi mutu apasi ederangeaka nga te po eza vi na ngai. Oui nakoli naza mutu ya pasi, papa azanga titre, mama azanga titre, famille azanga kombo ya babola wana na ndimi parce que c'est mon identité na boya ngote. Kasi kofinga ya mama na ngai pota oyo nzamba atia biso ba mama oyo tozalaka nango. Kofinga ya mama na nga tango nyonso na ebisinga bi mama na nga yebi yo te boyebani te oya yo pe toyebani te na pesa ka respect comme mama pona nini oya nga yo pesa ka respect te pour kofinga kaka mama na ngai kaka ya mama na ngai. Est-ce que yo solala na mama na ngai osobi mana mama na ngai ngai nde mwasi na yo finga nga nyonso lingo finga pona za mona kinsenso pona za mutu ya pasi pona yo pesi ngai mukanda finga nga na ndimi me nzoto ya mama na ngai yo finga katango nyonso ofingela kango nini po mama na nga asali yo nini abi mama ezaka monde diso ya mama na yo boya mama na yo boya mama na yo oyoki. Alors pasi wana mama Eliane nyonso me kofinga mama wana nde na kokolinga ngo te kokanga ka motema na vanda pona bana bakola mama ni tout mais comme insupportable yo kofingela kanga mama tango nyonso mais ata mokolo moko te na fingi mama na ye ano 15 jours naza toujours na komi kitisa wana ata mokolo moko te na finga mama na ye mais ya finga mama na nga tango nyonso pasi na nga nyonso ayetala yango kofinga ngo tango nyonso mama ozo vivre na mobali ndio vivre na ennemi na yo ozo vivre na mobali ndio vivre na ennemi na kati ya ndako me mobali na yebisie o finga ya mama na nga yango nde botanga ti siko ngai naza nango pe o eboteli obana finga kaka yanga lokolo mesini kofinga ya mama na ngai te abina tikala kofinga ya mama na tamkolo moko te. Éducation nanga na biya zo finga ya mama nanga menga kofinga ya mama na ete abi mama na finga ya mama na tamkolo moko te atamkolo moko te mobali tozo vena na kati ya ndako onde toza binemi on dirait binemi mama neto mais mobali oza mobali na ngai lika muna boti pe bana misato. Alors na moni pasi ya motema eleki makasi eloka na salaki na kati pont na benga su mama na ete na benga su bandeko na ete po pasa kofingela nga mama so na oloba boye mama bokoli biso na oyo akebana to koli na pasi mama bokoli biso na pasa ko sakana te siko tama ofinga mama na nga boye nazo kokango te mama nitu na kangi motema na lembi nde to so no bo mama neto poto sukisa libala na boma libala nga fingela nga mama mikono so apesa centime te soka to vande bi to so bote déjà mona liboso to bote ami bale mama pa komo tungusa nga po mama na ko yako kufa pe bona la tata liputa te mama kola mukeza habitude te mama papa la bino akenda botika la mike nga ya ta mama na lela tabino yoko mwana nga liboso na ko yako kufa bona la tata liputa te ola tsanga ta liputa te soki mukwana meka otuneka bongo to komi déjà na bana to sisi ko bota bana bongo libalo ba tikela mambo libala na pesa umukanda donc na yebisio mama Eliane mobali oyo ngamu na kenda ko lukete ngai na boka kinguna na nga na ovana na nga na foyer mobali oyo na ko ya ko tambola mibala poto baka na système situnde to na tango malili boye musala bongo kenda tambola na ba foyer ba okenda ba foyer ko luka ba nouveau venu baso ba esika mibali ya poto mingi bazalaka bongo soki ayebike na ndako ana ba problème na mwasi na ye akomi ko kende ko luka soki ayebike na poto pe wasa zo basi ebele po
balabaka o mbeli basambwa te mbeli pe basambwaka yaka basi mutu basambwa te même pe mibali basambwaka omona mobali moko asali alala na basi 50 si baye baye déjà oyo azalaka mobali ya intel oyo azalaka mobali ya Mantanga azalaka mobali ya Patricia azalaka mobali ya Lukombo azalaka mobali ya Lando azalaka mobali ya Ntimba azalaka mobali ya Nzuzi omona mobali moko tala alinga tala basi siko ba mibali ndenge wana bakoma soki mwana li les arbres bakoma okende mingi na ba foyer kotambola tambola na ba foyer koluka ba nouveau venu ba nani ba epoto sika soko azio bongo akia cheo na ndako soko aza pe na ndako bovandi soko abayale abengani akia luki mususu ba mibali bakoma ba comportement na mingi surtout ba mibali ya poto atango akala wana ndia ba comportement na bango penza mwana lobi abia en tout cas libala pa balinga ete apesenga mukanda même to manga ya poto te ko fingele kaki nde na zabo mama na bomala nga libala système ya kato vanda miboti mbeza na bana na bomala nga libala lokwa pe to bala na biso te ona mukanda na soki mukanda pona botaki mwana po aza français na bomala ngai ndenge na zabo na bomaki na ngai na tokaboni na biso yoyebi ka ndenge ezalaka tokaboni na zibana na ke na bana na bandaki na ba 115 na bani na foyer après ba kopesa nga ndako abi pona zuza pe ndako mama na sali 3 ans bavandisa nga ka na hotel navanda ka na hotel après 3 ans ndako na nga yeko bima ba yeko pesa nga ndako ye mobali ndenge tozaki ne wana tozaki na ndako ya 2 chambres salon toki na ndako ya 2 chambres salon po tozana bana ya basi bana mwana mwasi aza moko bana mbeli baza mibale ngai sikoyo tango ba yeko pesa ngai ndako mama ba pesi nga ndako ya 3 chambres salon 3 chambres salon mobali yeko mona kina zwi ndako ya 3 chambres salon ayoki sango ke na zwi lokwa solaka na bana privé bana te ba solaka na bana malgré pesa ka bango eloko moko te mukolo mususu aye aya ko matapa na nga bito ko matapa na nga to matapa na nga pourquoi oko matapona epa na nga pona nini bana ka no mama tika ya mataka kalinya mata ya opese tika ya mata abina boya kina lingite muko mususu mwana nga mukaza ko bela bango bana babenga tata basolola nga sola na ete bana babenga ka basolola na ye mwana mwaza ko bela benyinga ona na se bana basi bapesa kina adresse naza na se naza na posa ya kotala mwana natali peka bo c'est pas grave akota kotala mwana mama ko kota koti na ndako na ngai akutinga tala salon munene 3 chambres à coucher cuisine mama ngambo nde na mimi yango wana yo senga na pesa ke mukanda te lengo za na niveau ozali abia finga na kati ya ndako bana bakomi papa waki kotala biso mwana moko obela papa siko likambu nini okomi siko swana mama boy abi mama lokwa finga kinga ko finga telme leka na bana osale kado te mama na benga mbila na bengela mbila mama bazwa ya lala na garde à vue alors na mama na bango na bandeko na ye bango nyoso basangelinga na kofinga baleki na bazo ba yoso to kuteni na yo to kubuka yo mashwa soki ya pesa ke mukanda wana te onga koze le loko te kofinga tala mwana kinsenso yo mwana kinsenso na mutakenda kupanzanga sa mwana kinsenso ka ye mobali na sufi mo bwa mwana mwana kinsenso na boti ne mwana to boti bana tout ça boy na boy bandeko mwana lobi soko moni mutabomi libala mama ko condamner te luka oyeba komiti na niveau ko boma libala pourquoi neti ngeza ke système ya kato vanda na patiente na modèle moko nani ko kolinga ba fingela ke mama tango nyoso mama na patiente na modèle mo oza tina pas l'idée na modèle ngana patiente ko vanda na mwa mobali oyo ko fingele kaki na lelo oyo na bandeko na ye babenga ngaka po ba finga ngai et pourtant ngala mobali oyo tokaboni depuis na 2000 combien 19 depuis 2019 tokaboni toale na 2024 balingo tikanga kimia te tango vraiment ki mama na alala gaga viko pona benga ki penza mbela kai kombina senga na ndako na ngai et comme problème ya famille mama na yepe kuna akenda pe kombina se mama nanga lokola mwana ya benga ki yebise ke tala awa funda kinga naka mama ki pe ko sonisa mama na ngai guerre comme souci ya ba bokilo malgré to balante mais to boti bana
guerre comme souci ya babokilo yango na bandeko abiso ko moni mutabomi libala mama nito ko condamné te oyebite nini ya bandeko mwana kati ya libala wana oyebite depuis 2019 to kabwani nalo che mosi na ndako te na ye pe ko yoka pe na bato ba yebi ye oh yo tunaki te aza muta ko finga za kabongo afinga ka bato atala ka simateza la mwasi za mubali amutu mwa ta ko sona muke wa finga ka model ko finga ende model na ye azaka ndenge wana yango na ngana lo bana ba papa baboti ceux qui mwana koli akomi atala ba 18 ans obiko ba déjà ko linga basi bo banda ko indike pe bana ya mibali ko talisa bango ke ba finga kate bakoko finga bokilo te aboteli yo mama aboteli yo mwasi na yo ba finga bokilo te basemeki bakoki kofinga na bakoki kosona po baba semeki mais bato pe bana bonne éducation za basemeki bakoki kofinga na te po ezaka kofinga ezaka mabe kofinga ezaka mabe kofinga ezaka mabe même na basemeki koswana ezaka mabe za bien te parce que tango bato basona ka bozo swana bozo finga na bozolo bana maloba pona sa kanda muto ko bimisa maloba ya ndenge na sa kanda maloba ko bimisa na sa kanda ezalaka toujours ya mabe soki na sa kanda bimisa maloba ya mabe tango bo moto na yo ekozonga maloba na yo kozonga sango na motema te parce que Bible le dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et puis balobi ke mutu oya lobela ko mutu makamuna se ya kuti se kakana ke na melele na masanga pona yako lobela ba vérité ko swana ezaka ka mabe parce que soko le makamuna sa kana maloba mabe moi zo na kati ya libumu ko zate soki bo sali la peine baba to passer éponge ata bo passer éponge ya baba ki ko limbisa mutu yako bosa likamute e ozaka likamona ya finga mama nga ya finga nga ya salanga ya ba pota otikala kana kati ya mutu makambo wana bandeko ba papa fo boteaka bana pe ya mibali oyebi po bana pe mibali bana kati ndoko mona ka zana ba leki to na bandeko muke mona fingi to abeti yeba ketia ko bala a continuer kana bizali la ndenge wana il faut pe ko la kisaka bana mibali oko mwana mbala ka kanda yeba ke kanda na tia okenda ko bala mwasi akozala toujours na bakanda wana ya biloko mo fo kokata ka ba hémorragie wana tango na mwana za jeune na jeune âge kokata ka ba hémorragie ya ndenge wana bandeko alors na koloba boy ndeko bandeko so bozo tala ngai ndenge ndeko ya mobali afinga ka mwasi ne mwana Kinsenso po aza mwana Kinsenso te Kinsenso yaka commune yaka lokwa lemba yaka lokwa matete yaka lokwa banda yaka lokwa selemba yaka ka commune po bali mutu ayebi so position ya vie na bango komi ko finga ye na obanda na bana basi soko ozwi mobali ko etale vie na bino te vie familiale ko etalele mobali te parce que oyebi motema mobali te oyebi éducation na ye te tango oza ko etale vie na biso kutu tala biso tokola na pasi tobanda kolia mbala moko mama biso ateka matembele po tolia mama ateka malala te koyebise te ozopesa ba arme lobi ya ko retourner en contre yo eza ba arme ozopesa ye lobi ya kozongisela yo yango kosala ngo te kobeta vie ya bino ya famille ko betela masolo ya vie na bino ya famille pa ya mobali ya bali yo te soko aza mobali mabe kozala ba arme lobi ya ko retourner en contre yo eza mabe koloba te na koloba boye obotami na Kinsenso oui vie ya Kinsenso eza vie ya ba parents obotami na Malueka oui vie ya Malueka eza ya ba parents obotami na Gombe oui vie ya Gombe eza ya ba parents eza yo te so obotami na Kinsenso obotami na Malueka obotami na Selemba ba parents moto aponaka ba parents azate moto aponate na botama na libota boy azate ata Jésus Christ de Nazareth azaki na libumu ya Marie aki ko botama na ndako ya bampate mwana ya Joseph père adoptif Yesu Masia abotama na ndako ba meme Noël kalatete bakochela biso Noël bakocha bebe na berso na kati ya ndako ya bampate
mais mokonzi ya mokili Jésus vie à Kinshasa soit vie à parents na yo parents na ba ya poto te mais yo za na poto vie à Malweka eza vie à parents basali vie na bango bazwi muke oyo bakoya kozwa mokomona yo ozwi koleka parents à chacun sa vie vie à Gombe ezaki ya parents boni babotama na Gombe lelo basaka musani ba vigile mwana ya mutambongo maza vigile mutambongo fera soni ya koloba kinga na mwana mutambongo moza vigile na dénigrer ba vigile te beaucoup de respect na bino pe bolimbisa ceux qui beaucoup mona mabe na dénigrer te mais naza ko talisa ke okoki kozala mwana ya Gombe obotami na famille ya mbongo mais yo moko oresi kozana mbongo te okomi na poto okomosa la vigile. Est-ce que ce qui peut être tali bien moi na ya mutambo akosa la vigile mon seul salaire à 1500 alors ça atteint il faut azala docteur azala mon seul salaire il y a 6000 7000 8000 9000 10000 mais azo ce qu'on a salaire il y a 1300 1500 mais papa zaki mutambo mutane wana faut rasoni mais ceux qui utana Kinshasa ozana poto osali formation osali musala mozo peso yo plus de 2000 € le mois au leki mwana botama ki wapi na Gombe batu mingi bazaka ngana zaki mwana ya boye na boye mbonga ba parents eza ya yote mingi bazali parce que ba kikala Mercedes papa bisaki na mbongo mais ye moko ti lelo ana permis de conduire te ayebi atande ba démarrer voiture te mais kokola ne nyonso bazako ma ba na classe bakola na mituka na lopango mayebi atande ba démarrer voiture te pona nini parce que aza incapable ya kosala yango batutaka tolo na mbongo ya ba parents te eza ya ba parents yo mutu fo luka ya yo pas de complexe ndenge mwa mobali akoti kaka mwa te on a bise koza na complexe te mama apesa ki mukanda pamba te parce que botele bana misato ndenge botele bana donc o récompenser déjà mukanda na oye apesio pas de complexe maman le na koma ko sala na zuna nga musala na nga na sali formation tala siko o sali formation na komi aide soignante ye en tout cas tonton o limbisa nga tonton aza vigile tonton na musala vigile ko za 2000 € te 2500 te mais aide soignante par mois ko za 5000 €. Pourquoi? Parce que soit sali ba vocation na bango wana ba salaka ba koma na salaire ebele pas de complexe. Vie à ba parents, ils a vie na biso te. Mobutu, papa na ki mutambo. Président na biso Mobutu. Ba parents na ba ki mutambo. A sali 32 ans na pouvoir. Papa biso sa sunge so ya ngambo na biso kuna. To rappelle so te ke ba parents na ba mutambo. To ke ndikutu wana musika te. Nicolas Sarkozy. Azaki président ya France. Bazalaka ba pauvre. Nicolas Sarkozy akomaki président ya France via ba parents eza vie na bisoti bato ozaki yo yebi kozali kolo oza mwasi oyebi ke bino na vie na bino na Congo bozaki na vie kitoko koleka via moi eza makambo kofinga ka mwasi te parce que vie ya ba parents ezalaka vie na bisoti eza rare comme bato loka le président de la République Fachi Beton comme on a ke to yebi ke papa Tshisekedi azalaka na mbongo lelo mwana za président les abakanyo sotuti na banyo sotuti ya lokola papa Bemba Saolona azalaka mutambon le toma Jean-Pierre Bemba azanango et peut ça na batunyo sotu te peut ça batunyo sotu te est-ce que bana ba président nyonso o bazalaka bazali sosuté bazaka na mbongo non mafinga eza mabe ya mutu muso baka betanga me kofinga ngai te et surtout kofinga ya mama ya moninga kofinga ya mama moninga mutu pardonna kango azala ate eloko na kofinga mama moninga bomaka mabala ebele via ba parents eza vina bisote eza na bato oui aboto na vie eza ba parents ba na moyen te asali makasa epoto mais yesu ko abongisi famille ba parents ba ota ba osepela papa bi nga tu poto na komate vina mo na za locataire lelo mo na sombe biso lopango oh toke musika te toke na papa juna jana na
na France vieux Juna mes salutations na pesi mbote lo sako papa papa Juna janana papa la maître Gims na Dadju nani ayebi vi na ete nani ayebi vi na ete nani oya ayebi vi ya papa Juna te mais lo laza papa ya ba millionnaire papa ya ba millionnaire papa ya Gims na Dadju azalaki na vie ya ndenge nini azalaka musicien pe le kola ba musicien te simple musicien et puis na poto misala ya ndenge nini asali mais lelo aza papa ya ba millionnaire donc vie na ye ezalaki ya ye vie ya bana eza ya bana mais le ko bana bakomi ba millionnaire honneur na moboti oyo aboti bango honneur na baboti oyo baboti bango maman Angèle Château Rouge mibebe te maman Juna lelo aza maman ya millionnaire Dalida maman na Dadju camarade ya José Kongolo aza maman millionnaire donc zéro complexe nde kokozaka na complexité ato uta wapi ato bali mwana nani bazaki na mbongo bino boki na ngote koza na complexité loba na vie ya ba parents nanga eza vie nanga été à chacun sa vie bokoza pe na kati ya libota yo zumi ba ndeko nyonso ba pauvre mais ndeko bana toka bité wana ya na biso non ya na bino ana ngome yo ozala ngote à chacun sa vie yo pe luka oya yo ozala nango alors bandeko pona ko suki ça ça que ba parents o ba boti bana mibali bo sala effort bo talisa bana mibali ki ba finga ka nzoto ya mama ya mwasi te mwasi oyo yo yebi nenga lelelaka yo mwasi oyo yebi nengo bozalaka na ye oyo yebi kote nduta nezalaka oyo yebi kote tashi nezalaka finga ye mais suppose bonne éducation pe ko finga pe mwasi te ezalaka pe te ba touchaka ba parents ya conjointe te mwasi ko finga ba parents ya mobali na yo te mobali ko finga ba parents si tu nenge swaka bo ya mama na yo esalaka pasi ba mibali so bo yebi yango te esalaka pasi muta finga ya mama na yo muta finga lo ya mama na yo alors ko finga mutu nzoto mama boye ba ki bomaka mabali ebele yango nde bomi libala ya ndeko oyo malgré nyonso histoire na pesi bino ma décida bomi libala na bomi libala poko finga ya mama nanga eleki sina boti bana na vana na sala musala sa nini na boko na bana ngai alors bandeko makambo ko finga eza mabe makasi soko ozala munoko ko finga tika ko finga eza malamu te ko finga eza mabe ezokisaka motema ata na amitié boko ko finga na bolobani mabe lobi oto passer éponge malobo ko finga bo finga na kiona so tali muninga mozo afinga ngabo comme na ba retenu eza malamu te c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle oaza mato ya koyoka ayoka pona lelo to suki wana que Dieu vous bénisse God bless you mungu anubariki tata nzambe kalusakumna nzamba nubeshene bana betu bon soko za mutakanda kotala ngai te po okosepela no na ngai te bonne journée bye bye.